mais on a aussi un baba na mingi na basa ba soda vraiment ba soda beli ba aussi ba mbongo na ba bara wa mona lokole katana ki na guerre na bitumona ba este bato bongo moni bango zwa ye kene be na palais pesa ye palais sala bo nzamba opambolo top sala ka mamebe na ba action kana ba TVT biso be to sala mama na ebele to na ba orphelin pe to bokola to na ba orphelina. Mais on n'a pas le temps de passer à la télé pour venir mobiliser la presse. Quel on va mobiliser la presse pour le ministre, n'a pas d'excellence, on a pris beaucoup de senga, bon, tout ça là, non. On a bien. Donc, bah, il y a histoire, soit bah, il y a mais bah, ignorant. Kofi Olomide, ami à Kester, petit à Papa Wemba. Azaki déjà on a un Papa Wemba, tanga na poto mutama yele, mon a bonne vie à danger. Quand vie bon mo babima ina kwa mo bo ya bino bobimi na style ni natan tango wenge bimaka pe email azalaka te botango wenge bimaka email azalaka to email ya ka wenge tango wenge bimaka email azalaka te email ya wenge yenda yebite azonga siko na bavi na ye atuna mo yebisa babite yo yebite wenge ozomona bimi na caché ya Victoria we ranson na do sala Kester na ba Marie Paul to ba Kester. Papa chéri Jibem Piana, azo kende banzela kende marque ya ba macolin. Vous comprenez? Ma petit prince. Il y a ça quitté. Ils ont un manquement de respect pour se faire voir. Ba batalaï, ba monaï, mais ils ont le bien n'importe quoi. Asa mon colonna âge pananga, mais maman lobby si vous avez mis moukié. Vous comprenez? Il mis moukié donc voilà. Et puis Quadra Banda Bima, ba premier album na iba na Kester, ti ba album nettoyé ko sala sala. Apita style ba toujours le baté. Ah. Papa longa na piscine au pardon la bola le baté. Bado, bana balenda, bado, bana bayoka kate. Quadra ko ramana lenda, bado. Azana mbongo ebele bado bossa moka papa na Del Piero Mourinho te bango mo bayebi ka l'équipe bango tout à l'équipe bango tout papa na biso za papa akabola banda papa linga bana nyonso tout et puis bakaro zo mona basombeli biso yete basombeli biso poto e quartier latin non ils a ba voiture oyo kaka Quadra kabola ki na tout le musicien à quartier latin ndena longwa ki na Victoria tongo emene ya kufa ki wana Yameka ko sala ko bunda bunda na kombo ya emene ya koleka na ba télé mais ntoko soutenir yo azala kiti bref année na sala nzembo ya hommage ton Kester akufaki nana pesa ngambonga clip wana ndafuta studio Nerombu nana pesa ngambonga clip mon papa Kofi Olomide témoin vivant azali Papa Chabani Record, un grand patron. Non, pas plairer, nani. Nani go expliquer bien on batambolé là ka. Mais kolela na olela nini. Regret na plus na to manzembo nzembo ebete na succès. Mais comment siko bazeli nzembo si la succès na nuté, bango basali ke ba pousser au dehors. Regret na nzeka yango wana. Zé regret ya l'art, zé regret ya ba pa na ba carte. Il faut oyer ba monita ngana na bina sa l'orchestre lelo. Na mobeta banzembo lokola na caché à quartier latin. Na bika ngai na bimi na caché à quartier latin. Sinon ça la fête, il y a 10 ans anniversaire orchestre nanga. Je l'ai invité patron nanga Kofi Olomide. Tant wenge salami wenge ensemble 4x4. Ba camarade y avait nanga José Mubiala, leki Kester Emene. Na Joli Mubiala baki amen. Vous comprenez? Ce que yebi sangai tant wenge ebimi na kashani. Bimi na caché à Victoria et là ils sont. Ah bana mobo bimi na bandal wana ngaza petit, bon baza ba vina biso. Bazoye mana bandal ba beta lokola Victoria. Eh. Oka penake ba osala ba voix moko ndiki ba Joli Mubiala. Do ba biti mulolo pena soko yoki yango Victoria. Ba petit ba nzembo pena caché à Victoria. Tant ba bimi na caché à Victoria ba petit ya nani? Ba petit ya Kester. Ce temps basangani ba invité petit Kester ni.
que plus ils ont même un million ça là et surtout aux ba collègues papa et collègue nanga za père nanga et malgré ma bene ma zikela papa nanga na ndenge ya respect pour na moningo tozara ne musala mo lelo bien na musaka papa na bien cha musaka wazolela er nyonso wa kena batinaki bato moko ba uta yipe crime bakanga otisco na zoye baté na komi na babisenga plainte ya madame moko mena kotanga comme madame wana mais déjà na cessé honorable Sine Kendaza hôtel ya plainte wana ndema sur les obétama est-ce que ça nécessaire ko yebi olobaki mabe soko yebi ke osai ba papa mabe na télévision omoni sagesse biso za nangoyo papa ko tanga ba université ko sa makambo tout so na ba sagesse oyo die muta pesa biso onenga pesa kana Salomo ko banchiki peut-être ba tona ba tanga ngonga na tangiti mais sagesse na za nango bango ba nangoti ole kwa ko lela bongo ke na moni plainte moko boy na boy yo moko za conscient ya makambo olobaki na télévision yango moni fozo idéologie ya ba papa na biso ba papa Wemba ba Emeneya na ba Quadra Koraman. Moi je me rappelle une fois papa Wemba paix à son âme, je peux n'appeler moi les solo mouké. Papa Wemba, il avait fait une émission pour dire que ouais Quadra yemoro muta pirata rabilo na ye. Donc ça l'a raté. Donc ça raté yebinoté. Donc avec tout ça c'est les cas. Un temps et puis c'est vraiment ba producteur et tout bossa mboka zui CD wana achonga na justice papa Wemba sambate a benga direct frère ni na téléphone abi mon frère ba mission to ko sala ka oyo bino pano boko yaka ko tuna ka biso ba makambo mosusu o to ko lobaka to osamwa na mama na ngai osamwa na mama na ngai dans plainte longwe le soleil sili champagne ba meli pour évida évidemment. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes, ceux qui nous suivent sur Congo Source Télévision. C'est bien moi, le votre Kevin, Mohamed Saïdi. Ça a toujours été un vrai plaisir pour moi de vous savoir tellement nombreux qui nous suivent en ce moment. Merci à nos fidèles partenaires, merci à Masolo Abanakin, merci à Réseau Sans Fil, merci à Gilles des Stars Congolais et merci également à Bouzo Baya Congo. C'est selon des pages au Basunga et Temoussalo Kennedy Bosso. Déjà, plus particulièrement, je dois dire un grand merci à Boss Gérard Simboni des plaisirs ça et merci à Madame Karine Kololo Mboni des plaisirs ça également et merci à Romeo Mouchani de Koto Zarane de temps à autre pour nous salara Belema et Kitoko pour nous Pesara Bino vraiment où Ezali ba émission à Malamou. Déjà là, je reçois pour vous Bobby Ronaldinho, lui qui est un musicien actuellement photo de musicien à quartier Latré orchestre cher. Il y a Kofi Olomide mais c'est l'ambassadeur, l'amir de la matation, Bisika Wapi. Azali ko exercer boulot na pour l'instant et puis là, Toromega plus que Solané concernant Bakti Dinet, c'est pourquoi pas que le plus Mamotali quartier latin Azali orchestre Bisika Wapi Azali ko sala pena musala pour l'instant. Déjà Romeo Mouchani n'a évité de parler même langage nanga, Toromega pour moi qu'on soit invité na biso azana biso sur place Awa Bobby Ronaldinho. Bonjour Bobby Ronaldinho. Bonjour. Bonne santé. Ouais, santé ça va très bien comme tu le vois. Donc ça se voit déjà que donc miliki na miliki. C'est du lait. Quadra miliki. Autres en moi ya Quadra, moi ya Bossa Mboka, papa na Didi Stone. Moi na zo la vérité ya bana ba musicien quoi. Donc na pesi ba joyeux anniversaire na patron na ngai Kofi Olomide Bossa Mboka. Mbotama elamu nzamba batela yo. Apeso sous ba mitema nous a ngona ko salisa batino se base à la malamu vraiment quoi. Papa Kabola Rajon na bana ye longue vie mon papa. Donc voilà.
Voilà, Bobby Ronaldinho là ça fait quelques mois Kakao Toko ta quartier la tête tu as intégré le groupe et là tout le monde a des choses qui ba remise il y a ba contact il y a mituka ou le besoin il mituka déjà n'a pas la quartier la tête mais là tout le monde a après Ango ni bossa qui déplacement comme qui na Angola déjà ko de plus il y a ba accélération ma maboye net bénédiction aussi mangomba côté mutuka côté voyage ko filo mide a préféré toujours ba Bobby Ronaldinho plutôt ba voyager na bango pona nizaki ko zala ka enfant préféré à Dieu to te ezalaki voyage moko esengaki tokende na bosa mboka mon patron naenda kozwa cours moko boye encadrement moko vite fait ya chant ya système ya srakato ebi srakato donc rythmique ya chacho kozwa mwa rythmique par exemple soki ozoyemba ocomprendre bien que non un mouvement scénique c'est ça quoi. Ezaki siko moi cours moi accéléré senga il faut que ça ngo biso basombi joueur sika bazwaka ye pe bako kene pe transfert baloba kino Espagne bako kene yo pe Brésil préparatif car c'est ça donc voilà c'était ça papa na biso za papa akabola banda papa linga ba nyonso tout et puis bakaro zo mona basombeli biso yete basombeli biso pour tout quartier latin non ils a ba voiture au kaka quadra kabola qui na tout le musicien à quartier latin plus visiblement zaïga yo na non bango bazwa déjà baomba bazwa omba zaki na pas de Fender à mystique so tel bébé J3 ana Cayenne vous comprenez plus ça qui médiatisé non zaki mendo yebité zaki médiatisé et salama qui na fikin na en plein concert vous comprenez en plein concert ba tout ba ya wana ba mona yango ba yebi ninge zalaki c'est ça qui bongo. Donc ezaki siko continuité ka ya ba voiture wana nde eko sala siko ke bon Ronaldinho pe lokola boye weki na nini ona yeki na tukutuku tukutuku te comme côté quartier latin ezali Real de Madrid de la musique donc la minute où c'est que Zwana Nubu indirectement a flashé ba faire Quadra Koraman Bossa Mboka Papa les patrons de la musique africaine. Donc voilà ils en ont ngoka te ke ngai blana non tout le monde a quartier attendant la jeep na la voiture na voilà. Voilà. Déjà, c'est un message fort. Je crois que les banaï pena moi perdition pèse wana moi bubunge za mingi. Mais moi éclaircissement. OK. Ba tutu bazana ngo. Soko ki o mona bazana pas de Fender na ye. Soko kuno kuta bébé J3 na Cayenne na ye. OK kudo ba OK pas basiste na so mona zana ML. Donc vous comprenez donc quand la voiture les aranango le quoi c'est pas ça ministère mo bete au tambola rapona ko senga na ba bar na ba coin mais bon na ba voiture ngo ya tembe voiture ezali parce que ngalo ko la mo na tambola na ngena mo mission et mo mission mo banal mo nini et puis mutu rouge on ba filmer ki ngo trop ils a connu l'internet na comme si on les gani mo na PS mususu pour na les mususu Monsieur donc la commission de l'école ba tutu balandi ngombango ya moni na baite on ne bina ezalo ko la mer bimaka masuka na baloko donc yebina fa suka mingi na baloko mo bandal mo ville boulevard kaka quoi donc so ina kena ba njili na ngaba kinga sai na nga na bimisi new rave wana na kinango. Voilà, intégration plutôt ya Bobby Ronaldinho lelo na kati ya quartier là on peut le dire lelo que Koffi Olomide a sollicité que non mwana mai bele kinanga ya kokota na quartier là mwana mai te naza pele kité naza mwana oyo akekoluka musala na ye na quartier latin international na sala qui demande d'emploi na ngai et continue na bureau et recevoir yango ba répondre ngai oui ou se présenter na keko se présenter na kati ya Saint James Halls na la Matunge na se présenter na yimbi batu bayoki ba sepeli na ngai batu ba voter ngai batu ba commenter et ça les bien na bandi musala na nga tant na bandi musala et c'est que non musala ngondo bandi il faut à la paix véhiculer pour ko bunda bien ne peut pas télé habiter comme baninga no bazaka nango yope yaka na voiture mona sombela yo ndengai moko na kei na zui plan wana ozomona mini couper wana ba transporteur asela ka filmer à côté na hôtel bula métro ezambango ya fo yona osenga na gouvernement ba sa ba autoroute pour moyena tambola nango donc na vitesse nango ezate sona tika 50 ou vous comprenez yon en tout cas ko nzamboka va passer la ngaba autoroute vraiment pour na mini couper oyo donc ils ont la vitesse moko ils ont volant normal ils ont automatique vitre likolo to l'ouvrant donc ils ont ndenge mona oya bango wana ti oyo ça mena que te mona boss à boss mboka Quadra Koraman papa miliki papa akabola ka joana bana e o CP disni na bibwe et ça li bien yo tolo. Donc voilà. Bobby Ronaldinho déjà surtout 2 ans en arrière, 2 ans à peine moi moqué.
tout le monde a plus na ba sortie médiatique na yo comme il la plénière on peut le dire ainsi ko sala ba émission mingo le la non qu'est-ce que si gozala ki ndeti ba 12 membres belé ba ne ko tambola bien te mais lelo ko fiolo midi ko récupérer yo apparemment on irait à récupérer ko pour appeler ça mingi pas sinanga mbona par rapport ya marambo za non on a kutu ezali ko essuyer ngande balarme ko engager nga na kati ya quartier latin entreprise ya munene ya mboka oyo équipe à munene lokola Real de Madrid dépend de la Ligue des Champions kaka yim tazwa kango quadra koraman a récupérer 4 kora boyebi yango ko engager nga na orchestre wana ya ningi wana ya munene lo quartier latin eza ko essuyer nga balarme. J'avais des yeux remplis de larmes. Je pleurais à la télé, sur internet. Batu barolobelanga bazati. Lelo nazumu sala, le passé c'est le passé. To causer. Vie à mtenambo kwa nzambe. Omoni batu bako sangana. Bako sangana bazoloba. Mais quadra kora man bossa mboka. Omoni soka vie mati. Ozo moni zanonga ba nuage. Itikala kana se. Avion kota kana kati, au moins bien les connaît est-ce que omoni bon mon rave. Donc ma pata ciel bleu. Ya on a des quadres. Donc avec comment isega yazati. Donc avec suka awa yaza likolo. Omoni ko est-ce qu'on a ça avion auto mona o. Donc ya ngone sikoyo bateau yozo kanisa wana. J'avais pleuré et aujourd'hui je suis engagé quelque part. Isa joie nanga, ya famille nanga, bana nanga na bateau balinga nga ba sepeli. Donc voilà. Voilà, on peut retenir aujourd'hui que Kofi a essuyé tes larmes, dingo le biona, mais les lois au côté la marambango nezo qui n'est plus le logo on s'appelle loge na combat Kofi Olomide. Et là on y manque kayo, que l'on a pas qui questere mais ko emeni plutôt, qu'on y a directement na quartier là au moins na place ya ça baskalo ça. En tout cas vraiment donc regret nanga su yango wana. Donc regret nanga vraiment yango wana donc ceux qui vraiment les gars quartier ndenge na longwaka ndena otuninga question mususu bandela question on a répondre en bien na lobby eloko nini mankaka yo kolonga no epa ya papa na biso pe sonam ki kestere menea ko ya directement na quartier la te on lie au sala escalo sala na kati ya wenge musique parce que ngai on a bika regret na ngai yango wana soki nazwaka idée ya kolongwa ndena longwa ki na Victoria tango menea kufa ki wana na mekai ko sala ko bunda bunda na kombo ya menea koleka na ba télé. Mais m'toko soutenir yo azala kiti. Preuve ane na sala nzembo ya hommage ton kester akufaki. Nana pesa ngambonga clip wana. Mtafuta studio Nerombung nana pesa ngambonga clip. Mon papa Kofi Olomide. Témoin vivant azali. Papa Chabani Record, un grand patron. Moi j'étais parti voir Chabani Record, le PDG. Pour nous senga imbongo aidenga pour na clip aisinga bino appelle Kofi la me PDG a recommandé Kofi na big grand star connu juste à la télé non na mona eboete une fois quand nazaka petit Dimitri na kuna na kester nena uti poto boeske aisinga bi prend son numéro bengai il va t'aider papa Chabani Record apesa ngani numéro ya quadra mtapesa ngango papa Chabani Record. Du coup, na bengi bossa yambite message. Ton message ne répondre na message que oui, je suis Ronaldinho et menea boue. Donc ton texto wana mes texto nanga ekei. Directement ya bengi ngai. Oh mon fils, ça va, t'es où? Oh non papa, OK, tu passes à la maison. Banana passant dans la maison, tu l'on a passé à la maison. Et aujourd'hui maintenant je dors à la maison. M'tapé sangambonga clip wana. Et puis je suis avec Quadra Koraman Bossamboka. Il m'a acheté le bagnole. Tu sais ce qu'il avait dit? Les jours aujourd'hui, c'est à $7,500. Alors, bien, na sombelo voiture au pour côté quartier laté. Mais na sombelio. C'est là qu'on la récompense, il y a master nanga, il janto, soit qui mère ami nanga. Il y a des vidéos qui circulent. Pour na emenea. Nena sombeli voiture pour yo tambola ranango. Non pour récupérer na. Non. A récupérer nga pe kunate na uti kunate. Mono zo changa lelo na uti kunate. Yo so yebite tuna ba collègue na yo, ba dire merci ba dinga ba so na longwa kala.
Non, 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 non. Pas pleurer, pleurer nani. Nani ko expliquer bino nde batambolelaka. Mais ko lela na lela nini. Regret na ngapisa yi no to yemba nzembo yebete na succès. Mais comment siko bazeli nzembo sila succès na nuté, bango basali ke ba pousser au dehors. Regret na nzeka yango na. J'ai regret à l'art, j'ai regret à bapaya na bakarte. Peut-être regret pesa guitare aussi imposé dans l'orchestre amener le roi Wenge et puis au moins une position ici. Oui, c'est les qui. Donc celui dans l'ongwaka du coup après la mort de Kester na qui quartier latin international. Ndelelo oyo isa boité. Ça allait être encore plus mais bon. Nzama sala mon abaton nae. Lelo a poussé nga pembeni ya quadra tant qu'ils sont travailleurs. Je suis les travailleurs dans le quartier latin. Vous comprenez? Avec directeur Nanga, mon directeur Eddie Diora. Avec porte-parole Nabiso Batbalouka, porte-parole du chef Merveille Rambo, Amiyo. Liste peu vimbi de bagay moni nyamakor paye. Mire de la matation. Tout le monde pleure, il faut venir, bako aider Bino. N'est-ce qui Bino? Batbato attaquer ma biga on a nous mazo loba. Mais on a le basouté, batu ba loba bazali. De vous recruter les Lonyamako. Non, 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 ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. On a une émission qui nous a dit frère na ngozoloba, bossa na émission. Au tourner ma gambia place à Wouti, yene mtoloba na yo. Ngom na recruter batu na quartier latin te. Nga pene yo sa musana nga. Mais nous avons l'exemple de Makambo Ebele, nga Ronaldinho. Oh, on traitait Kofi Dijar, regarde Ronaldinho. On traitait quartier latin Dijar, écoute Ronaldinho. On parlait du n'importe quoi sur l'orchestre quartier latin. Voilà maintenant aujourd'hui tout le monde bakei. La liste s'élargit. Ça je sais pas. Ezali société où tout le monde a besoin de la peau. Au moins il est là des comptes finales na yo. On s'est retrouvé pour se mettre dans parler. Il faut comprendre. Laissez l'orchestre dans le Congo. Au Pénèque, il va miser un salaire chaque fin du mois. C'est le quartier latin. Ah, dans le bien en Oboué. Fiche de paix. Ah, dans le bien en Oboué. Batbalo Bananga, on a dit à lobby. Mais total à Siko. N'a pas le bâti. N'a victoire donné un salaire. Donné un salaire à part moitié. On est un vrai palais nanga. Vous comprenez? Mais Vesa Koumbia là, après concert avec Chassé Viva. Ce gars, vidé gars, direct, dit, on a dit nous, moi libération. Mais moi je te parle de chaque fin du mois. Et puis fin du mois ça veut dire quoi? Nabo beta. Nabo beta te, fin du mois vous êtes payé. Ils ont la raté? C'est ce que je t'ai dit. Voilà. C'est quartier la tête, donc c'est pour ça que je t'ai dit que Quadra Miliki, papa joie. Papa joie. Papa a ça que sengo. Lelo oyo, Ronaldinho il parlait, bah toi on a nous gazoloba. Si on a bien dans le bas sousti, pour que Zouasko bango baloba. Voilà. Voilà, Ronaldinho on avance pas à pas, je crois, toujours qu'il est bien dans l'émission. Mais quand même, tout me console le lobby, ou évoquer le lobby, je crois dans la émission de Ronanga lobby, qui question Eminaza aura mettre. Et pas musicalement, il faut tout le babongo. Mais na mona gi bande ya wenge ba vina biso ya wenge ba sangana gi pas seulement ko sangana mais na 40% recette na bango ba libérer ki mongo moko somme moko wana chaque moko ba remetaki na ba veuve ya ba musicien na éviter yo posa moi na déjà pas Kester bien que musicalement mais au moins na libota posa la ki est-ce que jou temps yo gateli solo tant sou que maman na bino pas zo ki moi bon moi si ya Kester. Ah mère Florence l'intimité. Mère Florence, ah l'intimité. Il y a un ami qui a un balar naïe, il y a un vie mais il y a un danger. Il y a un balar, tiens. Ton mère Liliane. Ton mère Francine. Non. Quand ça basse, il y a grand prêtre mené à Magambo et quoi. Bon, on a bassé à Souda. Faut qu'on a bassé à Souda. Bon, on a bassé à Souda. Mon ami Amazon. Mais bah c'est mené bah maman n'a pas venu au Tchad on a marambonaté quoi. Bah mère Liliane. Bah je le crois bah mikitis.
te ya mona otia bango te avant kokende na makambo wana il faut oyeba moni tango nga na bina sala orchestre lelo na mobeta banzembo lokola na caché à quartier latin na bike ngai na bimi na caché à quartier latin sinon ça la fête il y a 10 ans anniversaire orchestre nanga je l'ai invité patron nanga Koffi Olomide tango wenge salami wenge ensemble 4x4 ba camarade y avait nanga José Mubiala leki orchestre Emene na Joli Mubiala baki amen vous comprenez ce que yebisa ngai tango wenge ebimi na caché nini ebimi na caché à Victoria Eleison ah bana mobo ebimi na bandali wana ngaza petit bon baza ba vina biso bazo yemba na bandali ba obeta lokola Victoria similarité na Victoria oka penake ba osala ba voix moko ndiki ba Joli Mubiala do ba beti mulolo pena soko yoki yango Victoria ba beti ba nzembo pena caché à Victoria tant ba bimi na caché à Victoria ba petit ya nani ba petit ya Kester ce temps ba sangani ba invité petit Kester ni fait bien invité ta Joli Mubiala fait bien invité ta Anthony Sampaio c'était important soit important déjà aux autres sangana ke ba be sa moi ça Kester bon important non il faut que ba place to utaki to bima ginde nini to na ko copier nani style na c'est nani c'est ça c'est bon ils ont makambu mais ngana osenga baba na mingi na basa ba soda vraiment ba soda beli ba osenga ba mongo na babara wa mona lokolo katana ki na guerre na bitu mona ba este bato bongo moni bango zoye kene be na palais pesa e palais sala bo nzamba opambolo to sala ka mamebe na ba action kana ba TVT biso be to sala mama na ebele to na ba orphelin pe to bokola to na ba orphelina mais on n'a pas le temps de passer à la télé pour venir mobiliser la presse. Quel on a mobilisé presse pour le ministre na excellence ba mon après boke senga ba mbuta to sala boye. Non. Vous voulez dire que ba sala on a intérêt? Je dis pas à eux. OK. Je dis à tout le monde, ba mobiliser la presse. Na habité que c'est vidé. Natike moi qui dit ba, na habité, natike moi qui dit ba. Déjà ko ba propos mais déjà Bobby Ronaldinho déjà tu ebi je crois mon autozongi la likambo ngwa wa ezali mambu ya bon bien que ton son biso plus mama quartier mais totel manon mamu ki wana mamu tali ba yiwenge je crois lelo so to beta masolo ya wenge to ba ke parmi bat basunga bango wana nde masolo beta maka parmi bat basunga bango to chaka tam su Koffi Olomide pe parmi bandeko basunga bango pe na mwa muke to pe ndenge to kolo ba wana mais déjà au mona sortie médiatique il y a Emile Alias o lelo lobi wengende pesa Koffi Olomide guya kosala ndule balongole na chacho bamema na sebeni balongole kuna babubu riche et ba manquement de respect yo mon faut basuka ni basuka ki wana na babitumba babundaki donc voilà ya manquement de respect utuninga nani et ba manquement de respect quand nenge collègue nae alobaki va garder la pêche et pas garder pêche nae soko zo luka ngenge baluka ngote ko tumbola mikolo ngenge baluka ngote ko tumbola mikolo na ndenge ya bien donc ba yebi pe histoire te soit ba yebi mais ba ignorant Koffi Olomide ami à Kester petit à papa Wemba azaki déjà on a papa Wemba tanga na poto muta mayele mona bonne vie à danger akonvie bana mo babimai na kwa mo bo dia bino bobimi na style ni natan tango wenge bimaka pe Emile azalaka te botango wenge bimaka Emile azalaka to Emile ayaka wenge tango wenge bimaka Emile azalaka te Emile aya wenge yenda yebite azonga siko na bavi na ye atuna mo yebise babite yo yebite wenge ozomona ebimi na caché ya Victoria we ranson azo sala Kester na ba Marie Paul to ba Kester papa chéri jibem piana azo kende banzela kende marque ya ba macolin vous comprenez ba petit prince il y a ça qui ils ont un manquement de respect pour se faire voir ba batalaye ba monaye mais ils ont le bien n'importe quoi asa mon colonna âge pananga mais mama lobby si vous bimisi mukie vous comprenez il bimisi mukie donc voilà et puis Quadra banda bima
ba premier album na ba Mbana Kester ti ba album nettoyer ko sala sala apita style ba tozolo baté bakota sebe na bandona chat sebe neza wenge Zaiko apita sebe na avant wenge to wenge beta sebe na avant Zaiko pourquoi boni bo wela tant ba nono manze ku ba zo sala makambo est-ce que na yibinga zo kamo tant Zaiko apita ba sebe ton papa tabula beta seben mbeya kaka mbeya seben wana est-ce que oui mais que tu vas le gamba tv ba ko mabana mike ba obligé ko la ignorance ko mino moi muke en tout cas ameka susu ko yoka musique akala moi trois comprendre vraiment que wa lobby wana na seki makasa ave na nga matete mais il faut aluga susu epé azo moi ko moi si on va na Eminem Kester Eminem no beta so histoire ya musique abi petit musique au moment où ils musique ba demulu musique ba demulu ça veut dire tous allez qui na docteur Nico Kassanda le guitariste on avait un grand chanteur qui était Grand Calais pas Pépé Calais mais Grand Calais Kabasele vous comprenez Grand Calais na nzembo OK na guitare tous allez qui na docteur Nico Kassanda des histoires que je vous raconte aujourd'hui ils a cours orchestre à Pesa Kinga et nani Taboulay vous comprenez les musiques ina bandundu Taboulay vous comprenez bu côté kuna papa wendo kolonsoi abimi côté ba équatorien vous comprenez si ko tant to vanda ina emenea boy to vanda to na période boy il s'est réveillé le matin avant dit to vanda yo talaye to vanda de suma solo pour na comprendre bon moi je comprends que peut-être bango bazu moi temps revendre na ba kolo tout est pour betele ma solo lelo yo muto yo bagena te papa nanga Félix Oazé quoi parce que monstre azwa ki temps revendre pas le tumba je suis sûr qu'il y a une histoire bien sora ki bakea te papa nanga Félix Oazé quoi boko zo moi idée on comprend donc monstre a yebisa bango lobi te omoni Koffi Olomide Quadra Koraman abimana caché ya mutute omoni ba emene ya ba ki na ba sente Zaiko ina animation papa ba ina lo coller Quadra ina rumba chacho. On dirait Taboulay mais pas Taboulay. On dirait tout puissant OK jazz mais pas OK jazz. So yoki ba rumba on va oh rumba ya Koffi Olomide. Donc ça veut dire style on a c'est du rumba chacho. Si on a habité ce balanda ki bino style na bino ezala ki rumba nini. C'est ça. Instauration à Sebe non c'est Zaiko yo po yebite zwa cour Bobi Ronaldinho Sebe neza Zaiko Sebe neza Zaiko mono ka ba tala kwa Zaiko wapi bomba bimia fanchuna mbafu tala monane banabile bango ba bimia foma kamboto. Et ça, bon, mon yoko za mukolo, mais il faut comprendre peu histoire à musique. Hein? Bon, moi je comprends ça qu'on vend mon ming na poto pe ba ver mo ba sani. Ba dans respect. On mo ko ba kayo ba nini poko bossa na makamu susuti. Donc moi je peux dire que azala mingi na respect devant ya Quadra Koraman. Il est encore vivant, il est encore en vie, donc il faut tout passer ba respect mingi. Parce que tout ça na e mutu oyo asa vérité ya musique na biso lelo musique Koffi Olomide lelo oyo muta beta Bercy wana oga Bercy et ça l'embouteillage na Paris moi j'étais à Paris c'était qui abeta Olympe abeta basala na tout donc asala mama danja kenda Kora récupérer tous les 4 trophées à Kora na ngokini Corée kwea oga soma acteur ba toke Kora a récupérer tous les Kora na ngokini. Il faut avoir du respect. Bah disque d'or mama kambutu donc. Azo moi coura bien, respect mingi vraiment na Quadra Koraman na ba na ebele. Moi je peux pas passer ici pour venir manquer du respect, mais na zongi si kaka bato bazo bunga na temps quoi, tu vois, dans ce sens-là. On peut dire aujourd'hui sur le plan musical, le monde a été redémarré. Na nzembu nini? Redémarrage
nayebi te ya nini parce que moi je peux dire que lelo inonce bi otelemi no na kwe osali ne côté olobi ka bingi te paga yo pe bapesa yo Quadra e bana balenda bado bana bayo kakate bado ekoti te dans sa babos Gaz fabuleux ça y est danse na kwiti na makolo na elongi te kwiti na nga na meli tika makolo na nga vous comprenez so nena otanga natangi ba enfant na yeko tanga na papa yebisanga sikoyo kipe kotsa sko mutu moko wana bimbaka nze mune moko kotsa wana c'est to tangi fali pour pate mérité watana bi baza parce que on a bien lelo so comprendre côté na kete donc c'est pour te dire que Quadra azali kolo azana se azana millier de ce que rumbo na mwana mama talango ngezo betao don pirlo talango ngese kokio oya bolingo oyo prometa donc obra tozali OK na bado kesu ekotite donc lelo oyo soki na rumbo kapena alidoré je ne dors pas la nuit et le quoi comme ça Tarzan koganga gangaka sala songa na kodai soke zongite okoyoka sangwa milelo pata kutu moto abeta kangonga ko ya katoliko soke bela ko kiosede bana balenda bado bana bayoka kate bana mitu makasi bazobeta te bado kaka kulu baloba bado so yosuko yemelanga ya mutu moko ya ba jar o ezobundana ba innocent et bundana ba gaz ezobundana ba donc ça veut dire côté rumba kuna il y a pas match mon épée vient biso à protéger base obuna kena ba boba protéger ah protéger base papa longa na piscine au pardon la bola lo bati bado bana balenda bado bana bayoka kate Quadra ko ramana lenda bado azana mbongo ebele bado bossa moka papa na Del Piero Mourinho te bango mo bayebi ka leki bango tout aleki bango tout papa oko kende na ba boîte tala to vanda na poto nga zena mikili oké na boîte ay master na nga Jeso Meyonga Facebook papa okoyoka jamais musique na biso beta banda bandaki ba Camerounais na ba Ivoiriens na ba Sénégalais mais so ba tche Congolais ba tchaka Koffi Olomide bango mo ba yebi yango zongo na ba émission médiateur yé moko papa na nga King Kester remeni a paix son âme azaki pe verdict lokola ngai ezama mozo yini sabino pe lelo ba fana yango no zomona ke yemo le kana te va menga mi gona fâché na kena ba boîte wana na kuti ba tuana ba obetaka musique ya bango yemo Kester il y a des émissions il fallait voir ba obetaka ga mutuna nga Wankovia et Mene disait ça et bango mo ba yebi na bango vérité na lobaka oyo bato be ba vérité après boyo zonga nga kuna ndima molobaka makambo lobaka lelo yo batutu ba yebi na bango mangete la il faut batutu batala ngo kaka Quadra za likolo double king si vous voulez faire beaucoup makuna si vous montez likolo boire le boko boyo raté kwei babunda basa non ba disque bat bayoka bango basa la album basa la bena album neno ki générique na quitté te ou ya Quadra ko raman yoka ngoti yoka ningezo beta partout Quadra mwana nzambe nebisa otala bebi tozana babiloko ebele okokanga bena garde bena boum takwei fente solinga bena bwe bou badwa ye bapapa batondaka ta sema otokei mwana mama kangonga ezobeta bapapa ndisi kokalme. Voilà, pour la Digno, je crois, ce qu'on trouve presque l'émission, la fin émission, l'émission de Babongo. Déjà, les lots, plus ces même la millième ça là, et ceux qui ont des collègues,
papa ya collègue nanga za père nanga et malgré ma bene mazikela papa nanga na ndenge ya respect pona moningo tozarane musala moko lelo bla na musaka papa na blancha musaka oazolela er nyonso abake no batinaki bato moko ba uta ipe crime bakanganga otisko nazo yebate na komi kuna babimisenga plainte ya madame moko mena kotanga koma madame wana mais déjà na cessé honorable Sinile Kendaza hôtel ya plainte wana nde masoyezo betama est-ce que ça nécessaire soko yebi olobaki mabe soko yebi ke osai ba papa mabe na télévision omoni sagesse biso za nangoyo papa ko tanga ba université ko sa makambo tout so na ba sagesse oyo die muta pesa biso onenga pesa kana Salomon po banchiki peut-être ba tona ba tanga ngonga na tangiti mais sagesse on za nango bango ba nangoti ole kwa kolela bongo ke na moni plainte moko boye na boye yo moko za conscient ya makambo olobaki na télévision yango moni fausse idéologie ya ba papa na biso ba papa Wemba ba Emeneya na ba Quadra Koraman. Moi je me rappelle une fois papa Wemba paix à son âme, je peux n'appelle moi les solo mouké. Papa Wemba, il avait fait une émission pour dire que ouais Quadra yemorum ta pirate rabilo na ye. Donc vous allez rater. Donc vous allez rater yebinoté. N'appelle to c'est les cas. Un temps et puis c'est vraiment ba producteur et tout bon samboka zui CD wana a tchonka na justice papa mba sambate a benga direct frère ni na téléphone abi mon frère ba émission to ko sala ka oyo bino pano boko yaka ko tuna ka biso ba makambo mususu o to ko lobaka to ko to osamwana mama na ngai osamwana mama na ngai dans plainte longwe li soleil sili champagne ba meli pour évida la mienne évida oh yo zo kene ko pleurer na télévision ka place ba ba bêtise so bon na plainte contre au monique madame moko boy nenga la biga madame moko allez maintenant tu dois prendre tes émissions que tu avais fait ou bon ko vérifier yango na lobaki nini touché qui madame na lobaki nini touché qui monsieur après tu te retournes encore à la télé pour venir retirer tes propos et présenter bah pardon. Okay. Donc vous voulez dire que non, il faut aussi pas on voulait dire au tout ninga sona kolo banini. Donc au tout ni question garder question na yo malam. Il était na bana ya ko senga pardon mamuna na yebi angote. Au tout ninga sona koki kolo banini. Yo na bina yoti. Soki ayebi ango. Mamuna na baki na be mission na sayibi na sayibi. Passe à la télé, c'est un pardon. Tout le monde fouka matin. Bolimbi sangai, dans le baki mabe. Ceux qui papa limbi sangai, maman, naza moi na bino bolimbi sangai. Mais ceux qui osent mon ageno, na ok na ngoboué, na ok na ngoboué. Quand la machine de guerre, quand la machine de guerre. Même moi j'ai fait des émissions dans ça protégé. Je suis protégé par quoi? Par rapport à mes paroles, à mes propos. Il faut savoir faire des émissions. Mutunda utalanga lobina na lobina tel mais je dis pas tel, je dis selon moi, j'ai nazolo ba selon ngai. Onga ko loba yango wana. Donc par là ils a que non conscience ne moko yebi. Conscience ne été yaye à comprendre makambo oyoyo yemoko alobaki na ba émission na ye. Donc voilà. Voilà, Bobiru n'a dit c'est un message clair au PC de l'eau pour na kawana déjà bien chambre ça mais quand même toi mais qu'est-ce que ma plus ma modèle latino na ebi que projet légende où ils a dit marambo ba tout basé la fan tout ya quartier la basé la rango et puis au kuti yango na place au kuti on a habité déjà pour na bande ko base la pena base à la servi ya rejoa projet plutôt légende de l'eau et ko senga nini na kafuyo l'homme de peau et marambo pe non légende des oya légende des na ba rumba moko moni Quadra azalaki na musala makasi azana musala makasi ya kozwa pena musique congolaise na biso kozongisa rumba na place nango parce que lelo ekomi mingi ba R&B ekomi ba kuduru ekomi ba décalé ba bazo betaka malgré piscine nango eza bien tozo nager nango pe mais il a toujours le travail de faire ça parce qu'aujourd'hui identité rumba yango no moni na kata légende papa beti ba rumba ya ko sakana tse do bato ba fungula bena matoi baza la patient ba bomba l'art na bango basé la légende ba yoka Quadra papa ndingi na yembi na bana papa kabolika banzia ndinga kabola na bana bato baza la patient
Junior Tunga Las Vegas, Papi Kalongo le bourgeois, Camille Ikuta KM Production, ya Mireille Milolo, LM Lycée Mukengedi, Junior Tunga Las Vegas, ya Pao Tunga. Donc vous êtes vraiment légende. Vous êtes la légende des Zoya. Boyoka papa Nebini na osala na bana na. Voilà. Voilà. Bobby, on a dit on clore cette émission déjà, mais quand même, le lot autant faire ego la interprétation et ça la magie na mon Koffi Olomide azaki papa liboso azaki te encore partir na ba fan na et puis na yemoko faire ego la. Le lot ça dit ba jour et 45 jours déjà passé et ndeko abimi penate na habité Tomika pena mo kosola. Des choses qu'on partit parce que c'est un musicien congolais, local citoyen congolais Tomika pena kosola. Pour passionner ça passionné et toucher biso. Non, c'est un musicien congolais. C'est un grand frère. Omoni batua ya batu musuba linga bat pakanga bango batu musuba linga bat badaye mais biso mitema tozaka nango wana za mwana quadra a mwana quadra ba courage sikaza nzamba peseka makasi parce que c'est pas facile album na webi mi makambu na yo et tout nzamba bonga na kolo bezaka nzamba peseka makasi mais na ebika obima na parce que bomi mututi ateki ne pe drogue te. C'est le cas de éducation ya bana. Surtout biso tozana na bana na ba poto yo moninga ndima ovanda na ba kinya wa ba enfant ba kola na ba mère na bango. Ngana tongela bango ka ba paye na ba maison blanche na bango ba su ba roya ba kutaka ba paye na bango. Mais Jésus des nuances fait rigola moi na quartier latin, moi na ya quadra koraman. En tout cas, ba courage sur Ozali. Ba courage sur Ozali. Tozana toujours en esprit. Parce que yomo yembaki de jolo baki ba sangana ba ya ebele mais ba kopakata na ebi que jour bima ba pakata ba bonne chance na yesi gozali. Voilà, Bobby, on a dit nous là on clore cette émission déjà quelques salutations na bande balandi biso puis un message. Donc la pesi ba mbote na batutu balinga quartier international Sandra Kazadi et puis Don Pierrot Mavungu, Del Piero Matuba, Venanga GG Fula Mambo, Venanga Modogo Botekol, Gabin Atembo, donc on a venu donc na côté vena latino quoi. De batutu balinga quadra, la pisa moté Swaz Musengi, Hans Pakole comme les mères, Asie asiatique. Donc voilà, batutu la pisa moté Nico Kolajo de Panama, Nano Muzinga leader ya Liège. Ambrose Diasunda, leader à Liège, Bozarami Baliona na Nomuzinga. JC Omeyonga, Igor Lubaki, Jason Petit, Don Batutu Balinga Ronaldinho, Dona Monica Mama Social, Weston Chimfondo Angola, mon boss, Massamba Roki da Silva, l'argent n'aime pas de bruit. Donc on a passé mon mot de Bazali, donc voilà quoi. Voilà, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et là déjà c'était là Bobby Ronaldinho, mon collègue musicien Lelo, na 4 orchestre quartier latin, l'orchestre cher de monsieur l'ambassadeur Koffi Olomide, Nicolas Wabenge tour de lamentation, bisiko bat bakena rolela et pas à Koffi Olomide. Déjà là, c'était une manière de clôturer cette émission. Déjà merci à tous ceux qui nous ont suivis du début à la fin. Merci à vous et merci plus particulièrement à Boss Gérard Mboni depuis les ISA. Merci à madame Karine Kololo Mboni depuis les ISA également et merci à Bandeko Nyoso balon en arabiso de temps à autre pour na salara vraiment to pe pour na rolanda biso ko talara belema qui to vraiment toza wana pour na bino et merci déjà na bande ko belé ba za kana biso et toza wana pour na ko sala musala malamu Jivansi Matono en Allemagne Pichungi Tuka na Paris Dachumba la nzete elle pe la papa na Melina Jojongo na Imen bourgeois humble taille avantagé bande ko bala ebele fondation Totonga Congo avec Rachel Ngoyi bandeko baza ebeli wana pour na kosala musala. Déjà là c'est une manière de clôturer cette émission et zaki une belle émission tout ça qui pour na bino balbara les propos tinangage que sonotaire. Je crois tout clôturer l'émission tout mon animba avec un nouveau numéro d'ici là portez-vous bien, bye bye.